Allo, 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 bambote, 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 bele, balandi nyonso, bolandaka chaîne na biso ya Mimi Selunga TV, na pesi bino bambote, bele, 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 bele. Nzamba lola mona bino, nzamba lola kanisa bino, kaka ndenge tolobaka na mabota, na bafami na bino, pona nini te nzamba mona bino, ba oya ngai, bolandaka chaîne na ngai, na souhaite bino ba dimanche kitoko, elongo na nkolo Yesu Masiya, bandeko na ngai, oyo nano kutana na chaîne ya mwana bato ya nzambe te wana Mimi Selunga, s'abonner, commenter pe like video, partager nzamba lola kopambola yo bandeko awa tozo salaka mosala bato ya tata nzambe chaîne ya Mimi Selunga na mutu oyo nano akota na chaîne na nga te chaîne na ngai ezali pona ko conseiller chaîne na nga tolobelaka batualité oyo ezake tolobela chaîne nanga ezali pona ko conseiller mwa mateya pete pe ezalaka wana bandeko na ngai mwa koseka pe tokoki koseka donc eza chaîne 100% ya bana na nzambe ko hésiter te ko s'abonner na chaîne oyo po yango oyo nde ba chaîne oyo esengeli boya ko s'abonner ebele seka mafinga ezalaka te toyebi ke mafinga eza malamu te kofinga ezali makambo ya moyini biso tozali bana na nzambe esengeli toya koteya esengeli toya koconseiller tosolola na ndenge ya bonzambe pamba te mafinga ezali ya biso te bandeko na ye liboso na bino vraiment lelo bolimbisa bokomona elongi ya mama Mimi Selunga te lelo na ye kaka awa po tosolola naza vraiment fatigué mais tellement dimanche tosololaka yango na ye na bandeko nanga tosolola tozo solola awa selon lisolo oyo ezo circuler na réseaux sociaux ya mama na biso Yvonne bandeko na ngai epesi pasi pe mawa lisolo ya mama oyo epesi vraiment pasi pe mawa makasi tomoni mama na biso aza moto azali kosambela na église ya mama na biso Olang na combat spirituel bandeko na ngai tozomona ndenge makambo ezokoleka se koleka azalaki kofanda na chauffeur na ye na sentinelle na ye bandeko na ngai nde bafandaka ndako moko na chauffeur na ye basali 5 ans ndako moko bandeko na nga eyaki na mokolo moko ndeko na biso alamukaki te abungaki bandeko na ye bayebaki na koluka ye ntango bayebaki na koluka ye bandeko na ngai na ndenge esalaki ke ndeko na biso aya kose retrouver epai basalaki aya kose retrouver na nsima ya ndako na esika bakundaki ndeko bandeko na nga epesi pasi pe mawa mama oyo Yvonne atiki bana misatu mibale ya mibali moko ya mwasi bana baza nanu mike mobali na ye asaka na Dubai selon explication ndenge tozwi na bato o bakomaki sur place eza vraiment pasi pe mawa bandeko sikoyo eloko nini oyo ngai ndeko na biso na ye tomeka kosolola na moma oyo bandeko mokili ezotambola mabe makasi tozotambola na bato oyo toyebi te tomonani ka na bilongi boye eza pasi na moma oyo mokili modele ezokendela bandeko soki tosimbi bokebi te soki tosengi nzambe te ekozala pasi bandeko na ngai badetail eza ebele makambo eza ebele tozosolola awa ndenge tozosolola bandeko na nga eza teke ngai na fonde likambo ezali makambo tozoyoka makambo ebimi ebele baversion ebimi ebele na baversion oyo ezobima ebele na yango wana pe biso toyaka kolobela ketake balobeli mutu oyo akufi esi akei tokolobela ye po yende kolo likambo wana kolo sujet wana kolo lisolo oyo eyeli biso mais tokolobelaka vraiment ye mingi te po tolobelaka nde mingi biso bato totikali donc conseil oyo tolingi kopesa na moma oyo eza lisusu mpona ndeko na biso te oyo atiki biso me ezali nde siko mpona biso oyo totikali tobongisa etamboli bandeko ya liboso nanu toza na badetail ebelebele tokoloba awa pena toza na makambo ebele toza na baconseil ebele tokopesa na esika oyo bandeko
conseil ya liboso tokopesa nanu, keba na mutu oyo yo ozopesa confiance, keba na mutu oyo ozozwa otia ye ou okotisa na ndako na yo ou ozwa ye ke oyo moninga na ngai bandeko toyebani bilongi toyebani mitema te. Balobi ndeko na biso mama Yvonne azwaki papa wana bamisu bazoloba bayebanaki na nzela na bango, misu bazoloba bayebanaki mutu moko mtala aye alakisaki ye apresentaki bango na ndenge bayaki kokangana akomi chauffeur na ye. Ba version ezobima ebele toyebi biso bato mwindu surtout biso bata mangala soki likambo ebimi eyaka ba version ekomaka pe ebele. Liwa eza moko, histoire eza moko me ba version meke ndenge balobaka. Bandeko na nga epesi pasi. Mama na biso miso balobi bayebanaki na église. Ye moko pe muyibi wana Diego. Tata wana na kombo ya Diego yende wazaki chauffeur na ye. Na kombo ya Diego. Alobi bayebanaki na église ya mama Olangi. Me batu mususu balobi te bayebanaki na église ya mama Olangi te, mwasi ya ye moko Diego wana. Mama ya bana na ye bandeko eza pasi. Mama ya bana na ye moko alobi bayebanaki na église te, bayebanaki mutu nde ayebanisaki ye mama Yvonne oyo na papa Diego. Mutu nde mutu ayebanisaki bango. Na esika wana toyebi te me oyo biso tozwi tosimbi na bokebi eza nini bandeko. Église soki bayebanaki na église topesa conseil. Église eza mabe te kaka ndenga na lobaka église eza bâtiment. Me église ezali yo na ngai bandeko. Kati na église tozomona lelo ba poison, tozomona lelo ba makambo ebele koboma na kati na église, jalousie, kindoki kati na église bandeko. Yo nanga soki tozomona ke te bato libanda na kopesa confiance te kaka bato na église tozosala mama na erreur. Oyo tokoki kosala nini kosimba na bokebi kobondela Nzambe alakisa yo nani oyo lingi azala osapproche na ye. Nani oyo yo lingi asapproche azala pene na yo. Uo kotisa na ndako na yo foto bondela tozwa nanu temps ya kobondela Nzambe. Bandeko, Nzambe alakisaka. Nzambe alobaka azana ba manière na ye bele o Nzambe alobelaka bana na ye. Soki tozo sambela Nzambe ya solo tokomona basini wana ya wana nde tolobaka ke Nzambe alobeli ngai. Po soko zotika mutu na maboko ya Nzambe, Nzambe lakisanga etadami ya mutu oyo. Nzambe nasala ndenge ni nasala ndenge ni na mema mutu oyo na ndako nanga Nzambe akolakisa ome ezosenga likambo ya temps. Ezate lelo sambeli Nzambe lobi omemi mutu wana bandeko. Conseil on azopesa ngo pona nini ndenge mama na biso balobi ayebanaki na noko na garçon o Diego na église. Ndeta mususu yakanisi lokola église basambelaka église moko nde bazape ide moko bazape bomoko bazape bana Nzambe ndenge moko. No bandeko nanga église eza esika okei kende kosambela pesa bandeko mbote tozala malamu na bandeko. Mais soki ekome eloko ya koproche ya kozala bokoma baproche bandeko poko ta mutu na ndako na famille na yo po famille eza sacré. Mukila lelo tozoyeba na lisusu te bandeko ezosenga foko bondela mingi. Eske mama na biso Yvonne asengaki volonté ya Nzambe toyebi te. Asambelaki Nzambe alakisa ye vraiment mutu oyo yalingi atia pene na ye comme chauffeur na ye toyebi te. Wana topesi conseil gratuit na mutu akoyoka ayoki nga pe nazanga mosanto te. Me oyo tozozwa banseignement tozozwa ndenge tozosambela tobandi kosambela kala bandeko fo changement ezala. Soki ane wana totambolaki nde mususu ane ofo toluka to changer totambola pe ndenge mususu parce que Bible eza bongo. Batu bakolaka na liloba. Tango tozokola foto laksa peke oyo tozokola pe ndenge tozokola totia yango pe na misala. Eza pasi bandeko na ngai. Tala mama boye babomi ye na kati ya ndako na ye. Masolo ezobima telma ebele. Bamisusu balobi bakomaki kobima na papa oyo. Bandeko na nga eza pasi pe mawa.
naza awa nazopesa ba conseil tous les na ba place nyonso na ba coin nyonso esika o likambo ezali toyebi te on juste ezani toye awa te pona ko condamner mutu toye awa te pona ko lukosali réputation ya mowei me selon makambo oyo ezobima nde biso totikali tozwa mayele bandeko nde biso po tozwa kaka mayele na makambo oyo esalama tala makambo uti koleka kala te awa ya papa Mangwakasa awa uti koboma ndako mobimba mama na bana atie bambeli na ndeko ya mwasi na yazwaki bambeli bandeko nanga tomoni ndako mobimba ndenge kweyaki tomoni ndako mobimba ndenge ba jeune fille ya minene milai ba jeune fille ya kitoko bakekaka boye bandeko nanga eza histoire moko pe oyo esalami epai ya mama oyo Yvonne vérité eza kaka ye na Diego mutu bayebi yango na Sentinelle wana bandeko avant nanu tokende na makambo ya kimakangu so nde balobi ke bazaki ba makangu nalingi naloba pe eloko moko etake biso bana na Nzambe bandeko nanga kozala na Sentinelle eske eza vraiment eloko moko ya malamu ou eza mabe na bato basambelaka parce que Sentinelle ya malamu nga nayebi ezaka Nzambe Nzambe mutabatelaka bandeko nanga mutakosa biso te Nzambe mutabatelaka ya butwe ya na moi Nzambe mutabatelaka mutu tala poto mona ngo ke Nzambe mutabatelaka bandeko tozwa kaka biso moko exemple oyo eleki na makambo oyo banani babomi mama wana Sentinelle ezake mobateli ya nzoto azoko batela nzoto na ye pona ke ye soka lali pongi Sentinelle ayokaka makelele nani akotaki nani aningisaki porte nani asalaki boye bandeko oyo ngana koloba na moma oyo Sentinelle malamu ezali Nzambe Nzambe mutalala kate animba kate pona kobatela biso elingi koloba te soko za na mbongo nde mbongo na yo mte kobatela yo elingi koba te soko za na mbongo nde ba Sentinelle oyo kozwa bango ntu bazobatela yo mutu aza kaka moto tala lelo nani abomi mama oyo Sentinelle na ye na chauffeur na ye oyo ya konfiaki likambo ya kokamwa bandeko na nga vraiment toloba nanu tozala ba hypocrite te bandeko kaka ndenge na lobi Sentinelle malamu ezali Nzambe mama amonaki ke mobali aza musika baza na mbongo na bango bazofuta Sentinelle na bango abatelaka bango azaka na porte atalaka ndenge nini makambo ezoleka na butu nani akokota metobosa na kango etake biso bana na Nzambe Sentinelle paza moto alalaka ngana ngola se na mona Sentinelle atala azo kontrole lupangu baniata ye mama na masasi aloba kutate loko ta yeba pe loko te ba wambola yango mutu na tongo ka balamuka miyibi bakota baboma Sentinelle wana biso tobenga bango ba garde wana oyo kipona mutatalaka na porte afandaka soka talaka baboma tata wana po nini bakutaka ye munduki kaka na se alali pona kolakisa ke mutu oyo akoki kozwa nzoto na yo abatela yango eza Nzambe Sentinelle pe alali na ye azwaka pongi tazwi pongi papa wana na Afrique alala ebembe ane za kaka esika nga nazala kosala tolamuki na tongo tokene misala we toke kokuta kuna papa wana garde wana akufa miyibi bakota azala kosala na nini moko ya bateka essence na pompe essence papa pongi ezwiye azalaki tellement kase pongi ezwiye alali na munduki mopanzi ekweya bamiyibi bakota baboma ye kaka na se apongi bakangi ye monoko babomie na sa pongi bakoti bayibi bambongo tolobango ndeni bandeko po elakisa biso bana na Nzambe eza malamu na mokili oyo so oza na mbongo na yo oza na ba garde corps na yo oza na ba Sentinelle na yo oza na ba chauffeur na yo me na biso bana na Nzambe toyebi yango bien muto ya batela keza Nzambe bawana baza bakengeli ya nzoto me mokengeli ya molimo eza Nzambe soka abateli molimo abateli pe nzoto bandeko
tala eloko oyo ekomeli mama oyo epesa bato ebele mayele epesa bato ebele mayele oyo bakonfiaka na bana misala o mwana mosala na nga towumeli ya kosala nga mabe te. Tala mama oyo asali na bato oyo na batonto oyo 5 na kati ya ndako moko afandaka na bango. Sikoyo likambo mpe ya kokamwa lisusu bandeko na ngai nazo comprendre te. Ezalaki ya mvutima ndeka tokoma okosela mvutima makambu, ezalaki bolingo na bango, ezalaki nini? Mutu oyo ozwi na musala akoma kolala na ndako na yo etake chauffeur na yo azolala na ndako na yo asabosali na ye 5 atiki fami na ye paske mwasi na ya bimi. Nayebi ke bato ebele na emission bakoloba mimi po anini kosala banalize ya boye mutu sa kufi. Eza hypocrisie biso bato tozaka nango, eza hypocrisie. Mutu ya kufi kasi mabe oyo mutu asali ekonsomaka te. Mabe na biso yango na tongo mona ngo pe lelo nde eza boye okufi lelo esika mutu akei toyebaka te. Okufi mekuna na likolo ta musu mutu azosamba kolela na kolela toyebaka te. Comment expliquer lelo biso tokoma mpo na basentima na biso moko boye likambo soki ekwei bato baloba te, bato basala baanalyse, bato basala baanalyse te mpo nini mutu akufi deja botika pema na kimia te bandeko. Likambo soki ebimi foto ya kolobela yango po eteya pe mama moko oyo ta musu azalaki na ide moko akosala mabe, oyo azalaki na makambo moko ya mabe pe alingaki asala makambo ya infidelité na kati ya ndako na ye ekopesa pe mayele. Bandeko toloba te pona nini batu baza wana kaka soki basali analyse sito soki mutu akufi tokomi bamawa lokola mutu wana azalaki santu azalaki mosantu ya Israel ayeba lisumu te. Liwa ya Yesu kutu epesaki polémique bongo ya biso bato na masumu makambo yango ebimi bato baloba te. Toye ko juge te, toye ko condamner te, toye nde koloba kaka soki eza bongo biso bato totikali tozwa mayele bandeko. Enano infidélité na libala eza mabe, eza lilala moko ya mabe soki bolongoli yango te kobebisaka libala. Ezali mabe swati na mwasi swati na mobali. Libala moko te nzambe alobi yango nde lelo mibali bakoma pe koloba yo za mwasi okoki kosala yango te nga naza mobali. Bandeko nazaka contre eloko wana ke o basi musu nde balobaka mobali azane mobali ya kokine kosala te bandeko. Kati na bonzambe mobali azaka mwana nzambe, mwasi pa azaka mwana nzambe. Biso nyonso toza bana nzambe esengeli tobanga nzambe ndenge mobali azobanga ndenge mwasi azobanga nzambe. Pamba te lobi te ke soki mobali aza mobali nde asala nyonso oyo alingi asala. Po nini mobali aza mobali ye aza na posa ya sali te. Biso nyonso toza na posa ya sali. Toza na posa ya salvation, toza na posa tozala nzambe abikisa biso mokolo na suka. Comment expliquer bato bakoma koloba ke wana soki mobali malamu mwasi bongi na kindumba te na libala mobali pa bongi na kindumba te wana ezalika entre parenthèses bandeko. Me eloko mutu ya na lina loba na moma oyo bandeko nanga tosimba na bokebi biso basi ya mabala tokeba. Meme mwasi ya libala to oza deja engagé. Tango de aba engagé yo na eloko moko na place moko na eloko moko na libala obe na fiancé. Toyeba kotambola. Toyeba bakeba posa ya nzoto ememaka bato na kufa. Toyeba ke posa ya nzoto eza nango kaka passager ekosaliso kaka makambo ya mabe po lobi eya koboma yo nde mama na biso akufi. Oui, ndenge bato bazoloba ke bakoma ekobima na chauffeur na ye. Soki to analyse ngo malamu bandeko eza vraiment ekoza pe vrai. Ekoki kozala vrai parce que ezomonana tina bilili na bafoto bandeko ezomonana. Ezomonana mama na biso bazokanga bafoto na chauffeur na ye loboko ya mama na biso na lipeka ya chauffeur bazofanda esika nga na yebi chauffeur tangu boza na ye na intimité moko te meme mwana musala meme kaka mutu normal boyo mutu moko ayaka na ndako na bino soki boza na intimité moko te bandeko na nga ezalaka na kobanga surtout biso na bafriki kuna ebangisaka pomo na chauffeur abanda kolia ta sani moko na madame pomo na chauffeur abanda kolia na patron bandeko na nga patron azolia kuna chauffeur akozela biso papa na biso azalaki na ba chauffeur
papa na biso azalaki na ba voiture pe azosala pe ba chauffeur bazame papa so soka azomema azali na ba boy chauffeur na ye po boy chauffeur aya kolia ata esika moko na papa ye moko azobanga omona papa ye moko kutu fo abenga ye yaka ozobanga nini ya kolia ozobanga ozomona soki mokwana papa sepeli abengi pe boy chauffeur na ye balie motone ya musala mais soka sepeli te papa alie nanu aye kolia midi na ndako alie soka silisi etikali bokoki kopesa obe ya papa azolia na salon boy chauffeur azolia ata na veranda obe pa azozela pe na voiture toyebi yango ndenge ezalaka bandeko bongo ndenge nini ya mama na biso Yvonne mutu ya musala chauffeur na yo akoma kofanda na ndako na yo bofandi ne 5 bandeko ata kutu toza bato moko tokufa miso meme mobali ya mama Yvonne azalaki pene wana tolingai peka tomona ngo ka drôle bakende kota chauffeur na ndako moko bafandi ne 5 na ndenge ni siko imagine ye mobali musika na Dubai kuna salaka mwasi na ye na kati ya ndako afandaka na bana na banga mikie bafandaka na chauffeur bafandaka na sentinelle bandeko na ngai quel danger bandeko lisumu bakimaka ngo bakimaka lisumu foto yekola kokima lisumu bandeko atosambelaka ndenge nini atoza pasteur kokanisa te soko moni lipenda mwana mwasi nde yo koresiste kobake te naza pasteur bakimaka lisumu bakimaka yango soko kimi yango toko konsome yango pasteur moko ta kooloba ke ngai ata na moni mwasi boye ni ekosala nge eloko te oui okoki koloba ekosala eloko te mais kokima eleki malamu lelo omoni lobi omoni nzoto ya mwasi wana lobi wana omoni nzoto wana oza mutu papa oza mutu mama okosede okokweya yango wana pona tokweyaka te biso bana na nzambe biso basia mabala esengeli kokima mabe na musika oyebi bandeko na nga kofanda na mwana mobali yo mwana mwasi kozalazala na mwana mobali kaka bozaza wana partout bozali oyebi ke soko nzambe aza kati na yo te okoki kokweya pe tomona deja bato ebele meme na bafilme na bateatre na bavie réelle pe esalamaka bandeko na ngai esalamaka makasi makambo oyo lelo bozana ye lobi bozana ekomesana wana po respect ezalaka nango kaka musika soki se bokomi ya kofanda esika moko lelo boza elongo lobi bandeko meme bandako ezake bato bayambaka bato ebele soko olandeli yango okokuta barealité oyoka kaka mama sa seda deja pa bato boye okoyoka boye mama si abima deja parce que koyamba kozala na bato surtout bana mibali bandeko na nga lelo zalaki na liputa tina makolo po bomesanaki te lobi oyo robi no ya milai lobi kuna ti bokomesana kofanda bokoma oyoka na basolo bagaz lobi oyoka mama akomi nini liputa ekomi na mokuse liputa elongo ekomi kola ekomi soki eloko nini ya mokuse mutu pe bozofanda na ye ayaka te aye amoni pe ke koto pe save nakoki na pe kotia pe mutu bandeko totiaka minoko te ke ongai fonde kokima mabe fo kokima mabe bakimaka yango bakimaka mabe bandeko na nga fo kokima mabe diable aza rise fo kokimaka vraiment mabe ngai ka eloko na moni pene esika o malamu te pa ya ndeko na biso akende kofandisa chauffeur na kati ya ndako na ye oza na mobali te bandeko eza nzoto azali mwasi kitoko tai kitoko yo koza na tension wana te me chauffeur na yo soka aza na tension wana lelo amoni boya koya ogangeli ofingi elobi ti yo moko pe lobi oyeba te osede ndenge nini osede ndenge nini sika mwana mwasi azali na mwana mobali eza yango bakoko na biso baloba pondu basangisaka yango te na taba basangisaka pondu na taba te batika yango esika moko te po taba kolia yango
mobali ya mama wana musika na mboka musika na ndenge na yoki bandeko mosusu bazolonde bazoloba ke ipara kenda pe deja na mobali yango na ye chauffeur na kuna na nini na mboka mobali nazalaka bakenda deja na Dubai wana na mboka mobali na yazalaka ake ko présenter soki moto soki nde na yebi pete musala papango eska ya azongaka Kongo te azongaka te ayaka ba congé te eske ye pe kuna za na mwasi na ye epai mosusu topesa conseil po ato opesaka ba conseil libala pe ya musika ezaka komekama bandeko towelelaka mbongo te ke o mobile nanga sala esika kitoko azwaka mbongo bien nga nazaka musika ye pe musika bandeko tala sikoyo eloko ekomeli famille oyo totala nano eloko ekomeli famille oyo bandeko nyonso wana pona nini te papa balobi bible elobi mwasi na mobali bakosangana bakokoma esika moko bakobota ya bango bana baosala famille bongo pona nini mibali mosusu bazalaka yo ozofanda awa mwasi na yo kuna toboyi te na ntan moke ezalaka nango me oyo ezali deja ke papa soki 5 papa soki combien de temps fandaka ne musika yo pe libala ndenge nini wana bandeko fo kokimaka nyonso wana po soki mama azalaki na mobali na ye ntan mosusu na kobanga wana pe balingi basala eloko te po mobali ne aza wana pokwa abimi aye na pokwa abimi na ntongo abimi aye ne na pokwa ntan mosusu wana elingi koza te me bandeko tokende pe tozonga mama boza na bamama boza na bambongo na bino ezala na Afrika ezala awa kuta esenga likambo permis esenga mbongo te likambo permis esenga te ke o bato ya mbongo kafo basala permis non na poto awa soki moto koki no permis soki moto oza na mwa kapasite na yo wana oza na temps na yo lobi ke kosala permis na yo kosala permis ezodepende na motu na yo na courage na yo na mwa mayele na yo na mwa mbongo na yo pe mbongo pe me mbongo vraiment se totali bien bebe pe na mbongo mutafuta aneka permis awe okoka na yo eza nde likambo ya kapasite ya motu po eza motu mosusu asala permis te po aokoka ngo te aomonaki aokoka te oke soki pa tiene pe makasi pe ta mosusu pa kokoka ngo eza pe na mosusu anga na kosala na nga ngo te eza mabe te me bandeko totala nano likambo oyo eza somo eza pasi nde yango oyo kozanga pe ba permis ndeti na baafrike meme na bamboka oyo soki mobile na yo azalaka ne tout le temps wana akendaka wana aza mpona kokompanie yo mpona bosa eza nango mabe te me soki oyebi vraiment ke papa azalaka ta mosusu na mosala obe oza femme sele bandeko eza malamu kosala bapermis oyo eza nango bien kosala permis po ekofacilite yo ekosala yo ke ose respecte po bato ebele oyo kaka kozanga permis ndeti mama na biso oyo toyebi te ye kuta aza kutu na mbongo azalaki na mbongo me kaka lokola na Afrika ndenge ezalaka nango muta mbongo so po okomema mutuka te po za muta mbongo za madame nayebi te bandeko na nga mama na biso oyo ke koza chauffeur amemaka yo kozalazala na chauffeur wana lelo boke kuna lobi boke kuna bozofanda na ye tout le temps makambo ekoyaka ke memi awa pe toyoka bamasolo mona mutu moko boyo na feti kaka ye nteli papa nteli akozwa ngai ye papa nteli na memi kutu baza couple bandeko oyoka kaka lobi bakomi kobima na mibali ya baninga po nini mobali ya moninga kaka memaka ye mobali ya moninga kaka pesake kaka nini yaka na mema yo yaka na kekoti kosala basham mono za mwasi ya libala obengaka kaka mobali ya kamaradi na yo obengaka kaka mobali ya ndeko na yo ake koakompanyaka yo osalaka basha na yo eza mabe bandeko soki oza na permis te mobali no aza nango semie kutu po mobile na yo ayebi kete eza ya biso moko akokeka ko accompagner partout so aza pe mobile malamu po eza pe na mibali mususu pe aza na temps na yo te siko mona mwasi akomi kosenga papa intel tikanga boye papa intel ya kozwanga mama na ndeko nanga na ozana pe na besoin papa koya osunganga te semeki na biso tango bozo tambola na semeki wana be tension na bino mibale po likambo bandaka na tension bandaka na mutu moko likambo nyonso initiative nyonso ebandaka na mutu moko soka bandi yango ezo dependre skoyo yo kozwa ngo ndenge nini oboyi obi okondima
totika biloko wana bandeko. Bandeko na pesi conseil oya Afrique na oya awa. Ya Afrique baktu wako ete kosala permis eza pasi. Mena mutu oya zana ba moyen ndeti mama na biso Yvonne azaye na ba moyen. Okokai pe osala permis na yo. Ozana permis na yo ozotambola na yo moko. Ozotambola na yo na banzela na yo kei boye ozongi boye. Babasi ebele pe kuna batambusaka. Po chauffeur wana pazane pe nzambe ten. Ke o chauffeur mutabatelaka yo. Yango wana fo tambolaka ka na chauffeur oza na chauffeur. Chauffeur wana pazane nzambe te sko tala ba dega ya boye. Oya bomi yo eza kaka chauffeur. Oya bomi eza kaka sentinelle oya telaki motema. Ngai selo analyse nanga muke bandeko. Stan mususu. Bazalaki vraiment kobima. Omoni makambo bolingo musala soki se bosangisi yango deja na bolingo bandeko nanga epesa kaka pasi. Kolegi moko boya musala bokokai kozane boza ba kolege bosuka kana ki kolege. Soki bosangisi yango na bolingo. Tango makamba bolingo ekwanda kobeba bino musala pe ekobeba. Oh patron nanga ye bosangisi yango na makamba bolingo na kati. Soki baza patron botikala kaki patron. Soki bosangisi yango na bolingo. Tango ekokoma kono komo mona tango sa zolinga moi jeune fille moko yo pe moi bazuwa banini yepe esali yaki butu outaki wapi omoni musala esali nini ebebi po bosangisa ki makamba musala na makamba bolingo tango susi ekomi kozwa deja ya ekomi konuna après ekonunisa pe nini musala ti po soki se bobeba ayaki na ndenga ki chauffeur bokomi ba makango tango bokomi ba makango ekosala nini tango boyoka na susu te pona ki makangu na bino eko affecte pe musala e koma boena longola ye peut-être mama wana bakoma ki na ba problème na garçon wana mais azaki su na choite ta msupa bande ko benga na bango deja ke babima akende na ye atika ye mais tellement bolingo deja ya makamba bolingo ko banga wana pe zalaki susu te wana selon ngai soki vraiment ke babanda ko bima na confirmer le côté bandeko nazo loba selon lisolo ndenge bimi soki vraiment ke bazalaki ko bima vraiment c'est que mama na biso ekomaki na ba problème bakoma na problème na bolingo na bango bakomaki na ba problème na bolingo na bango tamba eko koma na ba problème na bolingo na bango nde eko tinda garçon wana tamsusa comme esprit mabe po yo mutoza chef yo mutoza madame ndenge nini mukanda na yo ya lupango ke papa wana ye Diego ngo ayeba ke sika yo bombela kabuka lupango ndenge nini ta muso bazaki na ba masolo azolakisa ye ba makambu talaka bolingo ndenge ezalaka bolingo ekomisa batuka bana mike bolingo ata mutazaki azana mbongo ndenge nini mutambongo valer na yezaka so bosangisa ngo bolingo te na mbongo soka azane ka chef na yo aza chef omona pe valer mais soki so komi makango na ye bolingo ezalaka bongo omona ke respect za lisusu te ekomi ba makambo mususu na kati wana na makambo kokai kofongola ete ofongoli ye ba makambo na yo moko ba coopération na bino komi ko betele ba masolo pona ta wana ta mso liaki biloko kitoko okomi ko bimisa ba sekele yo mokoti potozo mona jeune garçon o aza par rapport ya mama o jeune garçon akoza la jeune garçon akoza la moi âge muke ke mama parce que mama o penzoto batanzoto mike akoza ne mukolo mais nzoto azan tellement nzoto mike azomona na ka jeune fille mwasi ya Diego ndenga lobi wana ke libala na bango ebeba pona mama oyo pona mama Yvonne batikalaka na bana libala ebeba pona mama Yvonne oyo tala ba photo ndesko yango ezokangisa vraiment ke te bazalaki ba photo po chauffeur na yo bandeko na respect nyonso o ba chauffeur bapesa ba madame okokangisa ba photo na chauffeur na yo bokangani banzoto oteli peka na yo liboko na yo boke kotambola soki wapi bandeko nanga epesi pasi menzamba za lokumu bana wana babiki ngai kana elona ndeko soki nzamba simba imitema na bango te po bango balobi babomi na butu batuni bango bobomaki ndenge nini balobi bataki esume na munoko po aganga te wana na butu batie sume na munoko po aganga te tango akufi toyebi se bamba ki eloko ni se beta ke se pe basala kende eloko nini yango avant kufa na ndenga kufa ki wana bazwi babombie na shamba Diego
tamba bombe na chambre Diego wana nde bazobome wana bana balala bandeko tala ki motema mabe tala kitotala ki motema mabe ya mutu ozotambola ne ozolia na ye mama Yvonne erreur asalaki soki amonaki deja ke bakoma ye kobeba na fale kaka afunda ata na polisi obe na bandeko obe basala to babimisa bango toyebi te ntango mosusu bande koyoka na su malamu te mpo bato mosusu balobi bavoice ezobima kasi ekobima ke mama wana akomaki na bamawa akomaki na bastress akomaki neti na baproblème bakamarade neti bazoloba peut-être bazalaki su koyokana te me yo ozolala na bango ndako moko ozolala na ye ozolamuka na ye ozoyeba te ke bozoyoka na su te nini lobi kokomela yo tozomona bamama tozwa mayele totika makambo kosangisa makambo totika makambo biyambela yambela totika basantima ke nayebanaki na moto na église aza angelu baangelu ya mabe bazali baangelu ya mabe bazali bandeko tala sikoyo eloko oyo kaka na ndako na yo moko baye kokotisa eloki motema mabe bayeli yo balingeli yo buli bakotisi eloki motema mabe bango mibale basololi babomi yo babombi yo na chambre apres lobi nango bake batiki nanu bana bose babomaki mpe bana wana nzambe asimbi bana wana bake kotika nanu bana na klase batiki bana na klase ntango bazongi bakesomba bashase na supermarché basombi bashase ya minene ndenge bango moko bazokoexplike basombi bashase ya minene apres baye bakotisi na bashase bake kosala libulu na nsima ndako nde bakundi mama wana bandeko kelki motema mabe Diego oyo pena aza ndoki ata bosangisaki mpe kibolingo yango oza kaka assassin mwana mobali oza assassin memi soki bosangisa ye bolingo boboyanaki nini yango esilaka te tika mama ya bato soko ozali na coopération ya lupango na ye mutu asombi lupango na ye yo ye kofanda wana apres oboma ye koma kaka ya yo bakomisaka eloko ya moninga na makasi ya yo bakomisaka eloko ya moninga ya yo na makasi bandeko totala esika mokili ezokende motema moto eza su malamu te mitema bato ekomi mabe kaka ndenge tozomona ka vitese ya android ndenge mpe vitese ya makambo mabe ezokende bandeko tala motema moto motema ya moto etondi na mabe motema ya moto etondi na kindoki motema moto azokanisela eloko yo ozoyeba te azokanisela yo deja bofandi wana yo bozoseka ye se azokanisela yo deja eloko oyo azokanisela oke na kosala ye boye na kosala ye boye bozolia bozoseka azokanisela eloko mosusu ntango bosisa kolia kaka asalo me yo ozoyeba te tokeba bandeko motema moto eza mabe motema ya moto eza mabe bayoki mawa te babomi mama wana batie esume na munoko mwasi bino mibali mibale na papa Sentinelle na yo Diego bokota lola te boa bandoki boa mitema mabe boza mitema mabe vraiment nzambe vraiment azwa charge na bino boa mitema mabe botali ata bano ya mikie te toboyi te soki bosangisaki bolingo na bino me ezalaka nango peti bosangisa ye bolingo soki esimbi te zwa nzela nozonga na yo tika vi ya mama bato tika vi na ye okende koboma mutu nani akobetela mutu maboko ke basali be lokola babomi ye po asalaki na kindumba non eza nde bakonsekansi me tokosepela nango te epesi vraiment pasi kobungisa kaka mutu boye oyo azalaki na fami na ye oyo azalaki na bana ne ya mikie mwana liboso aza na 11 na moko ya mokie soki 5 bana wana papa musika nani abokola bana oyo omoni ntina bana bazokomaka bafazer na mokili oyo bafazer bazokomaka ebelebele apres lobi oyo baza bandoki oyo boye mpo nini mama aza te moto abokola mwana malonga aza te bana bakomi bafazer bana bakomi bandoki po lelo kutu bakindeko ezala nango su te ki oyo moto akufi baozwa bino kaka mokolo ebembe wana bopesa biso bana apres 2 mois bana bakomi bandoki bana bakomi koyunduka bana bakomi bandoki o bana bakomi boye bana bakomi boye po bolingo se sila meme na kibondeko bolingo se sila mama na mwana kutu bolingo esila mama lingisu mwana te mwana lingisu mama te bolingo ezosila nango bongo siko na kimakamba kibondeko boye nani akobokola bana ya muninga
moto azalaki kobokola bana na ye boke botiki bana na classe boyebi ke bobomi deja mama na bango boya mitema mabe boye pe bokundi ye na nsima ndako bokokima na bino te bobeta ata fami na ye boketala ndeko na bino tomonaki kutu ndeti azolamuka te bokimi bino boke bokundi ye na nsima ndako tala mpe nzambe ndenge aza bolingo ebimi mpe kaka na mpwasa balobi nyonso tosalaka ekobimaka na mpwasa eza na eloko moko te tokosala na se ya mokili oyo ebombama libela na libela seko na seko eza te nyonso tosalaka ekobima kaka bayebaki yango te na mayele na bango moke bakanisa kaka nde bakundi esili me bamoni yango bake kokundola mama wana epesi pasi mpe mawa mpo na eloko na yo moko babomi yo mpo na eloko na yo moko babomi yo mokili mabe mokili nzube bato bakomi mitema mabe makasi yesu azoya kala te bandeko tobongola mitema kolinga mbongo makasi eza mabe kolinga mbongo makasi koleka moto koboma bato okoboma moninga koteka baninga lokola yuda ndenge atekaki yesu yango oyo Diego oyo na Sentinelle biloko basale babomi moninga mpona mbongo na ye toboyi te soki bosangisaki wana bolingo me eza raison te bokokaki kobomela ye eza raison te boza mitema mabe makasi boza mitema mabe boza vraiment mitema mabe bandeko tozwa mayele moto aza kaka moto nzambe nde moto aza nzambe moto aza ne kaka moto moto achangeaka me nzambe achangeaka te nani alobi ke bazalaki na bamoma ya malamu te Yvonne wana nani abi ke Yvonne bazali na bamoma ya bien te na garçon o Diego alambelaki bango alesaki bango basakanaki basalaki nyonso o bakokaki kosala asombelaki ye mpe ta mosusu bilamba ta mosusu mpe po tomoni na bafoto propre ta mosusu mpe Yvonne wana moto asalaki ye afashone ye asali ye mobali metala moto kaka oyo sokoli moto oyo ozwi olesi ye kaka moto asilisi yo mopepe ye kaka moto ake kokunda yo adeshonore yo akundi yo na nsima ndako lokola mbwa kutu mosusu bakunda bango na basimitiere bakundi yo pena lokola mbwa mokili eza malamu te bandeko mokili eza malamu te confiance na moto eza su te moto aza motu kaka mabe akotikala kaka motu nzambe nde moto aza nzambe topesa mitema epai ya nzambe tobondela nzambe aepargne biso na mabe nzambe aepargne biso na mabe diable aza rize moyini atelemi azoluka kaka banani ya kobebisa esika nini ya kozwa esika nini ya kopapa esika nini ya kaka mpona koyiba abebisi mpe abomi eza penda badiego oyo bayibi babebisi na suka babomi bango penza Jean 10 eza bango Jean 10 eza bango donc azalaki ne moyibi akotaki na vie ya Yvonne ntango bayebanaki Yvonne azoyeba te azoseka apesi ye motema nzoka nde alobi zela na osala makambo ya Jean 10 bandeko epesi pasi mpe mawa toyeba nani akotia pene na biso tobondela nzambe mingi meme yo lobi nakoma kopona oponi na misu molimo yo oponi te molimo nzambe mtaponisaka nani yo kozala na ye nani yo kozala na ye te tokokotia minoko nga na solation na bato pampamba te nazala so na bato pampamba te me tomema mpe na bonzamba sunga biso mpo na bonzoto kaka boye okoya kobeta kote esika yo ozomona malamu nzoka mabe esika yo ozomona mabe nzoka nde malamu eza nango kutu kuna donc nzamba sunga biso bandeko epesi pasi mpe mawa epesi vraiment pasi nzamba sunga mokili na ye abatela biso vraiment toyeba kozala na discernement toyeba kobondela nzamba yokela biso mawa mokili eza ya kobeba mokili ekomi mabe makasi bandeko tokangama na nzambe vraiment wana ezalaki video ya ndeko na bino Mimi Selunga na ye pena napesa bandeko ebele conseil topesanaka conseil bandeko soko oyebi ndeko moko atambolaka mabe kopesa ye te ke obanda kokamufle mabe na ye non mabe eza mabe trahison eza mabe infidélité eza mabe ebomisaka
infidélité bomisaka surtout na moment oyo tokomi na bata ya mabe soko ozotambola malamu te nzambe okotela yo te bandeko nzambe akokotela yo te nesika tolobake ngai naza fidèle nalingi kosala mobali nanga mabe te bandeko ntango mosusu totala mpo na mibali te obe mpo na mwasi te mingi tomonaka kaka aomonake nazo te eza kutu mpo na mobali te me eza mpo na yo moko nga nanu nanu mpo na boya kotambola mabe eza nanu ntango mosusu mpo na mobali na nga te ntango mosusu eza mpo na mobali na nga te eza nanu mpo na nga moko eza nanu mpo na nga moko na kobanga nzambe soko oyebi deja nzambe eza mpo na mobali te bongo yo soko obikene na osala mabe te mpo na mobali na nga bongo mutu soko mutu abala te asala na ye mabe mpo aza na mobali te non fo tobangaka nzambe tobanga nzambe biso nyonso na bafemme marie na bafemme non marie bahomme non marie tobanga kaka nzambe soko obangi nzambe okobanga mpe mobali na yo okobanga mpe mwasi na yo okolinga mpe kosala mutu mabe te okobanga voisin na yo okobanga mutu nyonso okolinga kosala mutu moko mabe te mpo obangaka nanu nzambe me soko olobi obangaka nzambe te okosala mutu nyonso mpe mabe okosala mpe mobali no mabe okosala mpe mwasi no mabe ya liboso tobanga nzambe parceke bible elobi na biso mpe yango kobanga nzambe ezali ebandeli ya mayele soko obangaka nzambe oza mayele me soko obangaka nzambe te oyebi nzambe mpe te oza nao mpe mayele te tolinga nzambe tosalela nzambe mpo tozala bafidèle vraiment liboso tozala fidèle na nzambe soko oza fidèle na nzambe olinga kosala nzambe mabe te okosala mpe mobali no mabe te okosala mpe bana no mabe te okosala mpe bandeko no mabe te okosala mpe mwasi na yo mabe te mpo osala deya nzambe bien osepelisa deja nzambe obanga nzambe me lelo tozomona oyo kaka ya na osalaka boye mpo na orespecte yo boye na boye non avant orespecte mobali na yo soko orespectaka nzambe orespecte mpe mobali na yo orespecte mpe bana na yo okorespecte mpe moto nyonso tolinga nzambe tozala fidèle kate mpo na mabala ke opo toza basi ya mabala toza mibali ya mabala yango ezosenga fidélité te fidélité ezali mpo na yo moko na nzambe na yo fidélité ezali nanu ekobanga nzambe fidélité eza kaka na kindumba te na makambo nyonso ya mabe zala fidèle salela nzambe na ndenga solo yango na nde esengi elobi ke tozala fidèle tozala bafidèle mpenza bibi bato tozoyoka maloba na nzambe tosala yango mpe na bosolo mpo soko olingi nzambe oza fidèle vraiment okosala mpe moningano mabe te okobanga nzambe kokende eglize naloba yango chaque fois kokende eglize eza nango kobongola motema te bandeko toyoki diego bayebanaki na eglize mpe eloko moko na ye naloba na suka bandeko oyo bazofinga eglize ya mama olangi kombe spirituel bandumba bandeko biso nyonso na bakati ya baeglize nyonso tokendaka na kati ya baeglize nyonso ezala oyo ezala na otanga bakombo te baeglize nyonso mabe ezali buzobe ezali kindumba mpe ezali eglize paster akoteya yo ateyi bino botika mabe bongo soki yo moko ozosala mabe na yo eza faute eglize eske na kati eglize kuna babeta bato bangondo kende eza boye tozobeta bino botika mabe babeta te bateya aka na pete eza mateya pete bazoteya kotika mabe mutu andimi yango na bolingo ya solo akotika oyo pa ndimi na ye yango te azomonaka akendaka na eglize yango nalobi eglize eza nango likamba motema ya moto eglize ezali yo ezalinga eza motema na yo eza motema nanga eglize eza babatima tokendaka te soko change motema na yo tokochange mpe meme olobi ochange baeglize combien soki motema na yo nano bongola yango te meme ochange no baeglize combien meme osambelaka banda ntongo ti butu meme osambelaka soki ojenaka bajene banda janvier ti décembre soki motema na yo nano pesa yango yesu te ata osali ndenge nini ata kuta osali no ndenge nini bandeko eloko moko te ekochange kati na yo motema ya moto fo topesa yango yesu asala nango ndenge alingi abuka biso nde wana eleki malamu me eglize elingi koloba te nde bato bazofinga na bango bakendaka eglize kokende eglize eza probleme te surtout na moya lelo kutu bandeko kokende eglize ozangi esika olatela bilambo ke eglize surtout na bapoto oyo meme na afrique moto asombaki elamba ne soki wapi akelataka na eglize ti
bongo sikoyo bandeko na ngai toloba nini ke o église mtetindaki mama wana po bakutanaki na église. Combien de personnes bakelingana na église baza ebele bato bazolingana na église. Eza te ke église mte kotelemela bino pasteur banda kobeta bino non. Bino moko éducation utaka na yo moko fo ba ko éduquer âme na yo. Yo moko yeba ko éduquer âme na yo. Soko éduquer âme na yo okozala pe okoyeba pe ko éduquer makama nzambe okoyeba pe kozala kotambola na bokobanga nzambe. Botika kofinga ba église ya baninga bandeko. Botika kofinga ba église ya baninga. Eloko oyo même ikute na azaye mutakombe spirituel te kokai pe kosala mape na église mususu. Ekoki pe esala makape na ba église mususu. Ba pasteur ebele bazosala ba scandale baza bata église ya mama olangi te. Nga na sambela na église ya mama olangi te na yebi pe kuna te na pe na tsama makolo kuna te mais kozala juste. Eza yango na tina te nde bato bazofinga église ya bato. Oh, aza na tatu. Bon, sko ye mama olanga ke ko contrôlera bato nyonso même olati pantalon na mulaya ke ko contrôler bato. Balobi yo moko na nutala ndengo zokendela nzambe na yo. Tala ndengo zokesela nzambe na yo. Pasteur te. Pasteur te mutatinda ki osala batatu zongsa boy sala boy lata boy. Yo moko conscience na yo. Toko pesa nyonso pa ba pasteur te bazala lokola bango nde ba memi ngambu. Oh, soki likambe kwei mondimi moko asali mabe o pasteur na bango. Eza lokola na kati ya ndako. Yo zo pesa mwana conseil. Sala boy zongsa boy mwana ke sala makamne pa yo zala kite. To boy te bafinga ka ba parent mais soki to saleli pe mayele. Parent moko tatinda mwana ena mabe. Parent moko tatinda mwana nena bêtise eza pe lokola ba église bazo teya soki bato balini bango koyoka te. Est-ce que église échangeaka mutu? Église okoye ko changer soki yo moko lingi mais soki muta lingi te ko changer ako changer pe tata yoki mateya ndenge nini yango tozomona bandoki batondi kati na ba église. Jalousie ennemi makamba mabe tondi kati na ba église bato bakendaka ba église tongo midi pokwa de lundi à dimanche. Soka azane na makamuna ya mabe azane na makamuna ya mabe église te mutelobaka ke bongi soki yo moko yambi makambu oyo bazoloba na yo pa basela nzambe ofongoli motema na yo nde eza malamu eloko eleki motema ezate mais soko ofongoli motema na yo te ozokende na yo église pasteur abato pa azoteya se koteya ba mama pasteur banani bakambi bazoteya se koteya mais yo lingi ko changer te après lobi so mondimi asali eloko mabe balobaka yo église. Église te bandeko totika kofinga église ya baninga tozomema masumu apamba po bakutanaki na église ya mama olangi te yango elingi koloba te ke mama olangi nde mtatindaki bango be église ya komba mtetindi bango bakende kolingana bango te buzoba na bango soki basaki buzoba na bango basalaki wana ndako na bango na banzela na bango bazokende na kati église ta bazokende ka chauffeur na madame na ye foto yebaka eloko wana bandeko totika makambo kofinga ba église ya baninga eza kitoko te. Eza malamu te kofinga ba église ya baninga responsabilité eza ya mutu na mutu. Eza te ke église mtetinda kifo mutatambola boye. Eza église te bandeko. Totika kofinga ba église ya baninga. Koya ko kondane ba église bango kuna kutu bango kutu baza non eza église te mtetinda mutu. Mutu soko lobi ko bongola motema otika mabe okotika mabe. Yango balobaka meme kindoki osoki mutu ye moko andimi atazi ba délivrance ndenge nini soka ndimi kotika ngo ta kotika ngo te mais soki mutu andimi atakutazi délivrance tabike ngape na lelo na boy nanga na tiki kindoki akotika eza likamba motema eza likamba décision ya mutu ezaka likambu te ke o pasteur o boye non bako salo ba délivrance ndeni soki olobi kotika te misusu toyoka mutu atiki lelo kindoki lobi azongeli yango lelo atiki lobi azongeli ekoma nango lokola komesana. Mutabongo baloba ke o pasteur azosala nyonso asunga ye. Pasteur azosala nyonso asalisa ye mosali na nzambe azosala nyonso asunga mutu. Me mutalingi na ye kobika te. Mutalingi kotika mabe na ye te. Après boloba ke église bandeko mo tosaka non likambu na ndenge ya malamu to analyser pe likambu bien. Toyebaka kopesa bafoti te église esali boye na bato nyonso nga na ye ka kopesa exemple na ye kopesa ka conseil tozala fidèle totika mabe toyeba kotambola na kobanga nzambe yango eleki nyonso église eza motema ya mutu
merci balandi nyonso bolandi Mimi Selunga na bino, nzamba alola pambola bino, abatela bino. Tokutani na émission mosusu soki nzamba kolinga. Vraiment tosenga mawa na nzambe, nzamba sunga biso bato totikali tozwa mayele na makambo ezosalamela baninga. Na pesi bino bambote ebele, nzamba alola mona bino, akaniselanga bino vraiment. Bobosana te bandeko, bosa abone, bo komante, nzambe alola pambola bino. Bye bye.